Bokechuku wayambo, bokechuku bandekunanga, na bandi biso nyoso toyebi bokechuku wayambo, ya pasi pe mawa e uti kokomela bokechuku wayambo. Déjà mituna eza ebeyele, la plupart des gens déjà bazo mituna, Mama Étoile Nines TV, bokechuku nini ekomelie, eza nini, eza affaire nini, eza penza dossier nini, oyo e uti kokomela bokechuku wayambo. Grande ma joie de vous retrouver encore cette soirée, surtout sur notre chaîne Étoile Inès TV. Salut, chers Bouchou, salut, chers abonnés, salut, chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu na makambo, toye lisusu na ba dossier, toye lisusu na ba situation, toye lisusu na ba circonstance ya ndenge moko ya kosakana te concernant surtout et encore Bokechu Wayambo. Bokechu Wayambo avant match ya ba Léopard RDC na ba Algérien avant ba beta bale lobby. Bokechuku asalaki émission na ye moko po nakoya komodire koloba kolakela surtout et encore ba léopard mabe. Nabandi ebela batu tolanda biso nyonso video wana, ebele ya batu biso nyonso toyoka yango. Ebele ya batu biso nyonso tolandaki makambo Bokechu Wayambo alobaki. Kande na yebisaka bino eza kutu tate keno makambo moko tokoki kobomba, makambo tokoki kosalela sembla mais eza nango réalité. Bokechuku ayaki kolakela ba léopard na biso mabe penza. La plupart des gens basepela na bango te. Batu ebele esalaki bango pasi pe mawa, batu ebele esala bango mokili mawa te, batu ebele bandeko nanga bavandi balobi non oyo ekomi lisusu mabe. Alors, biso nyonso tolandaki match ya lobby, match wana tomonaki biso nyonso la famille kande boyebi, ezalaki match oyo Algérie abetaki biso. Eza kutu makambo ya banda kozongela te kande biso nyonso tolandaki, esalaki pasi pe mawa, esalaki pasi na motema, esalaki penza pasi mingi. Tomona biso nyonso ndenge match ezalaki, ba léopard babundaki bundaki, mais malheureusement Nzambe a planifié ki na ye makambo na ye. Alors, biso nyonso toyebi bandeko nanga, papa na biso Bokechu Wayambo alobaki lakelaki penza ba léopard mabe, ce qui n'est pas aussi bien. En tant que compatriotes, en tant que Congolais, nous sommes censés et obligés à koya ko soutenir équipe nationale na biso. Ata soki boza contre ba propos ya Félix Antoine Tshisekedi, ata soki boza contre ya ndenge Félix Antoine Tshisekedi azo sala, cela ne veut pas dire que ata équipe na biso nationale to ya ko minimiser yango, to ya ko lobela kango mabe, to ya ko boya ko soutenir bango eza vraiment bien te. En tout cas na côté wana Bokechu Wayambo asalaki penza mabe, yango na ye ko profiter pe na ko encourager ba compatriotes nyonso, ba chers congolais de partout au Bolanda biso. En tout cas bozana ba problème na Tshisekedi, bozana problème na gouvernement ya Tshisekedi, et kozala bien bosila na ka kosila na Tshisekedi. Ezala te ke non équipe nationale les okendo beta biso au lieu to soutenir bango to komi kolakela bango mabe. En tout cas ezo sunga te pe ekotikala kosunga ata mukete eza mwa bongo. Voilà la famille lelo toye a na makambo. Papa na biso Bokechu aza na message très important oyo aolinga ko partager na ba congolais nyonso de partout o baza na Congo o baza libanda mboka. Alors ekozala malamu biso nyonso nanu toyoka Bokechu Wayambo yango alingi aloba nini, ba objectif pe ba ambition na ye eza nini na dossier oyo. Tolanda la famille nazotiela bino quelques audios ya Bokechu Olanda ye na ozonga nanga sima pona komika koya ko continuer moi analyse na biso kande to kende nango na système pe na ndenge ya kitoko. Tolanda et on se retrouve juste après. On a un million na ebaki ke bu gagner te, na ebaki ke bu suka na nzela na ebaki yango. Na yebaki ke bu gagner te, bobundisa ngai problème ete yo zo souffrir. Ozana souffrance yo.
hein? Yo za na vie yo. Na loba na yo na ye est-ce que za na vie? Souci nanga ezalaki tozongela nano makamba Congo. Distraction na makamba bale nano esili. Bosekaki, bosepelaki, bosalaki bokosala. Boya kasi to libérer Congo. Boya kasi bobundela Congo. Boya to défendre Congo. Congo e bomi binote. Congo e bomi binote. Binonde boboy ba Congo, ba Congolais. Hein? Lelo bomoni yango. Hein? Biso toza kopesa bino ba prophétie oyo ezosalema. État que Congo eza occupé. État que Congo eza na malédiction. État que Congo makile ezosanye. Ezosenye. État que Congolais plus de 7 millions de Congolais balala libanda bokomona bulamu te bino tout ba Congolais partout dans le monde. État que beaucoup soit conscience te. État que beaucoup réfléchir te. État que beaucoup ndima biso ba ote. Nga seki bino mbongo te. Bofuti batike. Oui. Namoni même Nicolas Biso Lumbumba a piqué crise. Il y a sali mosala na ime spiritualité za na kati na ete. Lumbumba Patrice Lumbumba yo na kwe kao. Bolibo bo mamuto abatu. Azotere ma inédita tala Lumbumba yo na akwe kao. Lumbumba yo na kwe kao lelo. Lumbumba akwe kao. Lumbumba akwe kao. Bazoe babozo kene ngulu bolingi léopard bolingi sport yo kasi nga pena lingaka sport bande ko nangai eta ke ba congolais boko comprendre te ke mboke za occupé eta ke ba congolais boko comprendre ke ba boyebi tango bino bozo sepela match bato boni bazo kufa na Bukavu bato boni bakufi bazo kufa na Bagoma na Babutembo bato boni bazo kufa na Kinshasa na ba érosion bato boni bakufi na Kinshasa na malaria na typhoïde peuple a abandonné Félix azo kangama abata masima ya ba petit ya poto ba diaspora Félix oko resirte oza humilié oza ki ba chef coutumier lelo za humilié bino tuna yo na ba ministre na yo na ba député na yo miyibi ba criminel lelo Félix etulolo oza humilié Kimbango humilié yo Lumbumba humilié yo Kasavubu humilié Maréchal Mobutu humilié makama match pe esili makama match lelo histoire match esili totala nano histoire yo zoke oke kolelela jaro renjo po ba bozongisa dialogue bozo bandela oh na yebaki yango ke boko beta kitoko boko salo bosale mais boko longwa parce que bozo comprendre la spiritualité te ya Congo mboka peuple atambolaka na histoire peuple atambolaka na spiritualité ya Congo peuple akotambola na histoire ya bakoko na ye mais lokola bino ba congolais bolingi Congo te bolingi bo sepela bon mais la masanga Félix Tshisekedi Azorba ceux qui va jouer va gagner va kozwa $1 million $1 million dans l'état ba militaire nae oya tribaliser mboka ba militaire na front ba gagner kate armée ya FARDC ba tikala ko gagner te ba botola bango est sud Kivu nord Kivu mobimba bato babengi nga na Bujimai eloke zate afuti ne bato te mavani wana ake kozwa ba chef coutumier baya ba loka pona léopard gagné no boko gagné na nzela nini ata kutu bokende coupe du monde yango donc non solo Félix azolukaka gloire na ye bokozwa yango te ba congolais bofinga ngai boloba ndenge bolingi bokozwa yango te eta ke Félix azo manipuler bino eta ke bowangani ba millions de morts bino ba congolais boza ba dangereux boza ba sorcier boteki Congo bino ba congolais moto boteka Congo soki Kagame soki Museveni soki bananga ba M23 ba zui ba espace na ba Félix Tshisekedi ba sakala boza ba complice ya mabele ya Congo oh bino boyebi toke kota match boke ebele
Mais kobimo bobimi, kosepelo bosepeli, bravo, félicitations. Mais bobima na no po na Congo te. Congo ezo saigné. Makile ezo saigné. Bande ko bazo kufa ba millions de personnes. Botika ko bundela Congo te. Bino bozo bundela na avantage na bino po bo seka, po bo mela masanga, bo sepela. Bo komona bola mute pourquoi? Ya on si bon vandi, bo comprendre que ba botoli bino mboka, ba botoli bino spiritualité na bino, ba chinois ba dominer bino, ba libanais ba dominer bino, ba turki ba dominer bino, ba indien ba dominer bino. Bo treli ka peuple au beti cop, aux 40 000 qui ont meli masanga, peuple ya ba ikobo, peuple ya ba sexe, ba passer à mitakala, peuple moko azo réfléchir te, peuple moko a comprendre te, bino bo kretiaki ke ah, lelo to ngai pe na priya ki bako na biba koko. Oui, ba petit na nga baza ba innocent. Mais sikoyo tango ba kozwa victoire et comme o Félix Tshilolo. Abi papa Kimbangu abi ko banga te wayambo. Papa Kimbangu en 1921. Patrice Lumumba lobi wayambo ko banga te. Papa Kasavu abi ko banga te. Mobutu abi nazalaka en vie. Naibaka te na monanga na Goma na Masuwa na 91 na Mbandaka naibaka te ki yo kobundela Congo ndenge wana. Ngabi ba papa ba kufi po na Congo bino boye bo trahir Congo bozo continuer ko trahir Congo. Depuis Félix Avanana bino bosi bo fêter indépendance. Na tuni bino ba Congolais ba Kinois bato baza na République ya Kinshasa peuple a fou peuple a maboma bosi bo fêter le 30 juin. Boye bisanga le 30 juin boboma indépendance. Comment boko zwa bonheur? Boko zwa bonheur a ndenge nini? Natalaka bale te. Babal na bino tu natalaka te. Na ba petora ba na problème te. Bango tu ba petit na ngai. Na remercier courage na bango. Ba petora tu baza bano ba botami na poto. Malgré championnat à Congo, ba imana ba bilima ba vita ba beta ka lisute. Championnat kufa na Congo. Bo profiter lelo na bana poto baza ba innocent bazo zonga ba défendre bino po bozo ba gloire. Mais bobo c'est que Congo est na malédiction. Congo est na malédiction. Léopard est na malédiction. Boko ki kozwa gloire ya vérité te. Boko ki kozwa gloire ya Kimbangu te impossible. Boko ki kozwa gloire ya histoire révolution le 4 janvier 1959 te. Boko ki kozwa gloire ya table ronde en 1960 et ça impossible. Bozwa ba gloire wana boko zwa victoire te. Boko zwa kate. Na mona na no peuple yo baboyi mboka na bango. Balingi koka do biso tokomi oka bavantirier moko boye po tozoloba makamba Congo. Longwa mosala noko finga longwa po ozali fana kwiti ya pasteur po ozali fana kwiti ya famille Tshisekedi na ba ministre wana ngape na lingaka sport ngape na lingaka musique mais liboso mabele nde priorité sport ekotambola bien sur bozana république musique ekotambola bien soki bato tu bazwaka ba salaire na bato bazo gangaka ya ba musicien wana boyebisanga nana kobeta na stade Kamanyola une semaine a gagné ou bien à la tournée ya Congo a gagné 40 millions de dollars na Congo kaka asala une année mobimba ou bien beti une semaine na stade Kamanyola boma bozo sakana na bato. Bozo sakana na bato ba petit na ngai ya ba joueur ba na problème na ngai te na lobi na bango félicitations na musala tout bosali et po bo sepelisa ba politicien na bino ba pasteur na bino na peuple masanga mais na ebaki ke bokolongwa il fait beau longwa bomona teke ngana na zangai moko na zobuna na binono bato tu batonda mina babar lelo bato tu bazomela masanga o batelemi bazota la match na ba télévision na bandako bana mike ba jeune ya 20 ans 17 ans au Congo pona nini bobundelaka Congo boyete
Pona nini bo libéra Congo te. Pona nini bo libéraka Congo te. Yango nazo expliquer bino. Ba Congolo tout na France, na Belgique, lelo bo vandi, to gagner Algérie, ndenge bo gagner Cameroun, na Nigeria, problème ezate. Mais pourquoi te bo telemela Congo ndengona bobi mabele na biso ba koko na biso ba se sacrifier ki to kufi plus de 15 millions de morts tika to sanga na biso noso to bengana nano Félix Tshilolo to attaquer nanga po ayaki ne ko boma Congo abomi Congo to luka Congo to za 100 millions d'habitants nana ebaka kanamba koya wana nana ebaki ke Félix Tshilolo ko Congolais mususu akoya biso tout zali. Toi, ma candidat pour diriger le Congo. Tu salemi pour diriger le Congo. Beaucoup savent que tu es mon grand leader du Congo. Nayaka pour la sabavantir. Ce qui est l'apparence trompe. Osa à l'école. Ngana bundi pour l'obina diriger le Congo. Ngai mabele na ngana koni mateke peuple congolais comme nyamande ngona peuple congolais comme bololé peuple congolais comme mandia peuple congolais mosala ne ko betela ka bato maboko mosala na idolâtre oya vanda sa ko adorer bato journal le lobby no kanisa keni bande konangai nous sommes humiliés, bande konangai. Nous sommes humiliés. Comment on a l'olenge ya peuple mumba koma péré. Oh, bande konangai. Bango bakanisa kini. Bino bo kanisa kini. Bino bo wangani maki. Voilà, de retour na balandi nyonso o bauti koyoka. Papa na biso bokechwa yambo na bandi ebila bato biso nyonso touti koyoka bokechwa yambo makambo auti koloba concernant Congo na biso makambo auti koloba concernant son excellence Félix Antoine Tshisekedi bande kande na yebisaka bino la famille eza na batam mosusu oyo tomonaka bokechwa yambo abimisaka ba makambo moko alobi penza bolobi ke awa mutu amayela azali aza pe na ba periode mosusu alobaka pe makambo mosusu botali bolobi awa maturité ezangi na makambo oyo bokechwa yambo alobi concernant Congo na biso concernant makambo nyonso bon le problème et surtout le mal avec bokechwa yambo ezaki ye amonaka kaka mabe ya côté ya son excellence Félix Antoine Tshisekedi toyebi ke depuis Congo na biso ezala Congo ba président nyonso oyo baleka eza na ba président oyo basala makambo bien eza pe na ba président mosusu oyo basala makambo mabe bazali na ba oyo basala makambo bien eza te ke no basala ka makambo bien ti na ndenge mandat na bango esila te soki na lobi bongo na kosi mais oyo na koki koloba eza ke basala makambo bien na côté pe mosusu basala makambo mabe c'est comme ça. Alors, en tant que bateau, en tant que compatriotes, nous sommes censés, premièrement, à soutenir le président Nabiso. Si vous avez une idée, neti Shengai, chez Maman Étoile Lines TV, nalobaka toujours et encore chaque jour que kofinga mutu et ko changer mutu te. Soki okoya na système que non a finga e pour que ayoka ozole ki satana yo pamba. Tandis que soki okoya na ba propos oyo eza ya makasi, ba propos moko eza important. Au mona pe mutu ko changer na facilité. Au mona pe mutu ko zwa moi leçon de vie, moi leçon morale. Mutu ko zwa ngo po aye ko comprendre importance surtout et encore il y a dossier wana. Mais soki okozalaka mutu non, il faut na finga. Ko finga wana epesaka lisusu mutu makasi, ata kutu biso ba parents toza na bana na ndako so toza na mwana sali makambo mabe obandi kofinga mwana lobi ata akotala kaka tiki lobi kuna lisusu mwana sali makambo mabe oye ofingi mwana kotika jour mosusu lisusu mwana sali makambo mabe yo oye kofinga donc otie déjà na mutu ke ndenge na fingi boye mwana nanga kotika la ko changer te akoyeba na eka soki na sali makambo mabe mama finga na inga amesana na ye. Mais tandis que ceux qui ont appelé parents moko omoni makambo mwana asali ya mabe ozongisi ye na nzela olobeli
ekozala malamu. Mais biso na Congo na biso président na biso aza na droit ya erreur te. Président na biso il faut kaka asala makambo oyo biso tozo sepela nango. Et ce qui n'est pas normal. Eza normal te. Il faut toyeba ke tango azwa pouvoir. Eza na ba makambo oyo akutaki. Lui-même en tant que président ayebi ke oyo nakoki kobongisa oyo nakoki kobongisa te. C'est comme ça. Tozalaki awa na ba président Mobutu Sese Seko azabanga. Ebele abatu babando loba na série ya Mobutu dictature ezalaki ya makasi. Ba série ya Mobutu babanda ekutu koboma ba nini bandundu. Mobutu penza bando zwa bandundu ate bango na avion bake kobwaka bango na mai. Abando loba bandundu eza malédiction pona mboka na biso. Et pourtant Nzambe mutokela bango. Baozala malédiction na ndenge nini. Mais Mobutu se disait au moins que abando loba na yeke bandundu wana baza malédiction pour na pays. Abando penza kotia bango na nini na avion atie penza abwaki bango na mai. Yango ezaki ba mission ya Mobutu. À part ça na temps to na série ya Mobutu kande bomoni ba léopard ba kende ko beta bale. Est-ce que vous savez que ba veka na période ya Mobutu Mobutu abando sala soki ka ba zuite ti bazozonga ekozala mama na fimbo tomona biso nyonso makambo eo eleka na série ya Mobutu bien que biso tozaki bana mike mais tozana ba histoire ebele o totanga na école concernant Mobutu. Toyaki kozala na président Joseph Tutu eza président ba génération na biso moko tomona eza na makambo oyo asala na Congo na biso eza pe na makambo mosusu oyo atikala kosala na Congo na biso. Aza na bolamu oyo asala pona ba Congolais aza pe na mabe oyo asala pona ba Congolais. C'est de la même façon avec son excellence Félix Antoine Tshisekedi. Donc ndenge aza boye na pouvoir eza te ke non nyonso oyo ya kosala ifo ezala ka malamu te. Akoki kosala malamu nyonso te. Eza kana ba parti oyo kosala malamu eza pe na ba parti mosusu en tant que moto ye kote na ya komona ngo bien batu pe parti mosusu ba komona ngo bien batu mosusu pe ba komona ngo mabe. C'est comme ça. Mais kofinga soki lelo ba pesika ki bukonzi to loba nani na Boketu Wayambo Congo na biso ko sukela wapi. Congo na biso ye déjà aza mutu moko afingaka. Pas seulement kofinga président afingaka peuple congolais mobimba. Tiko mutu abongo ata bino moko ata vous-même onga moko na lobaka ata vous-même soki lelo il fallait qu'il ba pesa Boketu Wayambo pouvoir ye azala président ye abandaka kokonzaka biso. Vous pensez que Boketu Wayambo wana na Congo na biso batu bako vivre et ozala pas super mawa to soutenaka ba président na biso. Je sais qu'il y a de ces personnes qui sont payées pour na koya ko bebisaka président mais eloko kaya ko salaka dans la vie la famille ya ko pesa ba proposition na yo. Toki ba proposition na yo eza bien. Ba émission nyonso to salaka. Est-ce que vous savez que ba président na biso balandaka ngo batalaka ngo batalaka ngo penza de près. Alors oza na besoin te que oya ko finga, oza na besoin te que oya ko loba mabe, oza na besoin te que oya ko sabola, mais plutôt ya ko pesa ba idée na yo, ya ko pesa ba proposition na yo, ya ko pesa oyo ezali ya malonga ole ya koyaka bilobela, ole ya koyaka kofinga. Boketu Wayambo mosusu a exagéraka na mafinga na ye. Boketu Wayambo mosusu a exagéraka na bilobela na ye. Koloba loba o ezangi mutuna makolo mosusu ata soki oza na ba raison na yo personnel omona ata na ba raison wana esimbaka te. Bilobela mosusu bandeko nanga ata kutu soki ozaki na mwa valeur moko songolo pakata omona ata valeur wana esilaka. C'est comme ça. C'est vraiment important. Toyebaka bandeko nanga nga na lobaka ngo chaque jour na lobaka ngo chaque minute ke ndenge toza boye. Il faut toyebaka nini tobimisaka na munoko. Parce que ça na makambo mosusu yo komona ngo c'est normal ngana misana nanga kofinga ngana misana nanga kolobelaka batu mabe ngana misana nanga kotonga mais tango ozo sala ka bongo ozo yeba te mitema batu combien oyo yo ozo kisaka combien ya batu yo ozo sala mabe na bilobela na yo combien ya batu oyo yo ozo décevoir na bilobela na yo. Eza na batu mosusu leti ba Boketu. Oui, il y a de ces personnes balandaka ye basepelaka na buzo basalaka mais eza na batu mosusu pe basepelaka te.
yango bomona ata basérie oyo bayaki kolongola ye bilamba bato ebele babeta maboko balobi basali ye bien boza na bino na côté na bino bolobi ke non biso tozo combattre Tshisekedi, mais cela ne veut pas dire que tina ba makambo ya léopard boya kokotisa bakambo ba léopard o bandolobelaka mabe na ba léopard, mais ce n'est pas bien. Vous savez que nakamwa penza makasi nga moko na milobaki na lobi o penza peuple ndenge nini équipe ya bino moko olie bo soutenir équipe na bino olie bo sala effort ya kozala fier na équipe na bino, mais vous vous permettez au moins ya kobanaka koya kofinga équipe na bino. Équipe na bino kuntu national eza kutu ata ba équipe ya ba club te o to koloba keno eza ba équipe ya ba club te, équipe na bino penza o to bengaka équipe nationale. En tout cas c'est dommage bablo mosusu la famille il faut to lobaka po soki biso to koloba te bato mosusu bakoya kolobaka te yango bomona na ba pays mosusu. Moi je me rappelle na ba série ya Constant Mutamba tango bayaki kokanga Constant Mutamba, il y a de ces personnes au baza ba congolais te ba camerounais ba ivoirien bazalaki penza ebele bando benga benganga baotuna mama Étoiline Congo na bino finalement eza nini, pourquoi na Congo na bino ba dossier ezalaka ya minene, pourquoi na Congo na bino makambo ezalaka ya minene. Donc on comprendre que non na Congo na biso à part ba spectacle ya mafinga ba makambo eza ka ebele. Et puis pour votre information ba osala ba émission bongo to tia kango na moto lelo oyo YouTube bakomi ko translate ba langue nyonso ata soki osala émission na Chiluba yebaka keno ako translate yango. Donc bato o balobaka Swahili bato o balobaka français bakomona o akomi kokoma makambo nyonso ekomi kutuna ba langue mosusu bino soki boza na Afrique du Sud boyoki ba langue wana soki boza na pays nini. Donc makambo nyonso ezolobama ye YouTube azo translate yango et permettre mutu nyonso amona ayoka nini ezo se pasaka. Alors c'est vraiment important la famille babiso tozo sala ka émission toyebaka nini kosala toyebaka nini kotiaka toyebaka nini pe tokoki koloba te tobetisa baninga mabaku te oyo eza penza 2026 eyeli biso makambo bien. Alors tolinga toya kobebisaka te oza na barendre ba compte à rendre na Félix Antoine Tshisekedi kotia équipe nationale te kotia ba musicien te, à moins que ceux qui oza na ba compte à rendre na ba musicien wana silana na musicien oza na compte à rendre, mais ceux qui ezate que non oza ka compte à rendre na musicien moko particulier na musicien moko songolo pakata. Pourquoi kotia ba musicien nyonso na kati makambo moko ya pasi pe mawa babilo mosusu photo lobaka ngana yebisaka bino toujours nga soki ya koloba ezali en tout cas na koya na pete nyonso soki na moniki awa ya koloba ezate na préféré na ngana vanda kimia neti oyo penza eza sujet moko esengaki kaka na ya koloba na ya kobetela ngo sete na ya kosololela batu parce que ce n'est pas possible. Voilà tokomi na mwa suka partage na biso la famille. En tout cas grand merci na ba oyo nyonso balandaki nga du début jusqu'à la fin. Nzamba lola apambola yo apambola bino abakisela pe bino bambula ebele batu obo ya na ba commentaire que non kokufa bino moko bokokufa nga soki na osala émission nasalaka émission ya moto te que non moto akufi te nga na ya kosala que non moto akufi mosusu koki kozala titre mais olanda na émission na kati oyo kanini nazoloba eza bongo. Voilà tokomi na mwa suka partage na biso la famille. En tout cas permettez-moi surtout de vous dire bye et à la prochaine. Ciao.